mais so manqué nga pe non manqué yo de là pour nga na déconner na panza ya lo wa fait na biso to benga ni orchestre Jina nongo subo benga na orchestre tisi ko nazo yebana to benga na orchestre bobi Ronaldinho to benga ni ya za so mutu ta ko ke na orchestre bato na ye comprendre so na landeliser bien vie azoluka poto na porter plainte ndazana deux fois na porter plainte olo baba mabete pona wera ka ye wana azaki pa na biso wana vie na nga po vie ndazana po considérer c'est que yende fois bela so ya bel ne yo te ndeti vie na quartier la to yemba nini elo mo ko sa succès na pasi siko yo nini ngo yemba omuna ka mutazo rouler na car mo boye bité ta musu prêtre mo boye psa ki petit rouler non mikolo ta siko ba condition mais ko t'acheter pour ceux qui baby ka ta moi muke petit problème ayimba nzembo bien awa nazoa pona lingaka yo awa nazoa pona bolingo ya jour ngai na beleli sika oza oyo kangai motema na ngai ezokimbeli pota ya motema na yo que j'ai toléré, cela n'a pas suffi. Papa, Simbosiko, Yamana Moumé Fouana, Yamana Moumé Fouana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Mbote bonjour partout, bonjour les Bakuya Kolanda émission na bino tolo belanyo toujours avec Nadia GB, j'espère que ceux qui n'aiment pas qui bino déjà na début, ceux qui bomoni Nadia GB c'est que bomoni a dit dans le monde toujours na Congo Winner Télévision donc parce que ceux qui bomoni a dit dans le monde baé na télévision abandi koloba c'est que actualité a solo ezali. Balobi bo s'abonner massivement toujours na Congo Winner Télévision balobi chaîne no et pesa éducation chaîne no batala ka mama papa bana. Donc bango nyoso bavandi bazotala po makamba buzobele kaka te ko finga ezalaka te yo muto sala na osheni na opo le kako finga na yo batu donc c'est que ça salere donc yo muto le kaka na opo fingolo baba bêtise en tout cas to kopesa au conseil changer le cas parce que o meka kopesa ka biso de actualité na ndenga solo ndeti biso na Congo Winner to pesaka balobi mama Sarah Kabunji balobi moi si aleki ngolo na mwindo donc vous comprendre ka question que balobi que moi si aleki ngolo na mwindo c'est que yaza mwindo le lenge nini donc pourquoi pas balobi Hervé Luzolo je te sali bambote na yo balobi Costa Mayas mutamema tirki na maboko boyo sali mokili na yo moko donc Costa Mayas a dit dans le monde balobi kaka ke ozoyo kanate dazo comprendre marque nini ka ozo solo là donc Bambote na yo partout ali pourquoi pas Ninelo Kemba depuis Brazzaville pourquoi pas Priska sans oublier balobi Irsil Nim donc j'étais sali Bambote na yo balobi Mose Kancouleur Landry donc ba gros bisous na moi c'est peme so tali moi c'est ozako na tina opelisa mwinda tina ndako donc ata moleli c'est que yem ta koya na lumière. Aujourd'hui on va parler sur la musique. Tozo yo kaba nungu ndengezo ningi samboka toyebite Ebele, tout ce qu'on comprend, banda concert, il y a le 30 juin, Betty, Nasta de Martyr, polémique et Kotili sous ma casse. Il y a des gars. Et comment qui n'attend mon polémique et Zalaki li sous na Congo. Mais tu comprends, polémique et Kotili na Congo. Zalaki a tout le monde qui débat téléméla qui concert à le 30 juin. Et Kobetate, tout en la guerre na Est. Nga tout le temps on pose la question. Est-ce que ce qui concerne il y a le 30 juin bêta quitté? Est-ce que Bitumba na est linga ke sila? Linga ke sila te. Concert et bêti mais Bitumbeza kaka. Et là on y a la musique na biso kende libosote. Musique na biso kende libosote parce que ba futilité le kebele. Polémique ya buzobe koti ba yaya ba banga lekite ba leki bazobanga ba yaya te maintenant to yebati tozo kende wapi
bandeko nanga ba musicien. Bandeko nanga ba musicien. Totika ba bêtise. Tolingana, tozala bomoko. Totombola. Bendele na biso. Ezala ba mboke belé ba bangaka. Je m'excuse, ba bangaka République démocratique du Congo. Kobana na football, kobana na musique, kobana na ba sport belé. Mais tala biso moko totiki. Laissez aller. De l'autre yo kanali société. Biso musique na biso comme non kaya mafinga. Et comme kaya mafinga. Nakoloba mingi te na zana invité nanga tozo meka un peu ko sola na eto partager to sala analyse na par rapport à la musique na biso ya Congo. Est-ce que musique na biso kufite zo kene liboso mais ba point de vue na eza yanga été bo yo ka ndenga ko répondre un artiste moko ya ba musicien ya Bobby Ronaldinho to evita ko lukani na plateau ya Congo Winner. Donc le lot koloba mo ebelé par rapport ka ya makambo zo le kanamboka parce que tozo mona ba musicien bazali sous na respecter verbe baine na bango. Donc naza na plateau na musicien ya Bobby Ronaldinho. Bonjour artiste. Ouais, bonjour les grands chroniqueurs. Alandi ya Congo Winner bazolanda est-ce que ba ko yeba kombo? Ouais, moi c'est Jean-C Mineur Kenawa, artiste, chanteur, compositeur. Merci, artiste, chanteur, compositeur. Awa, na Congo Winner, biso style ezalaka soko yambi musicien, il faut alaxaka za musicien. Avant to kota na profondeur ma solo, balandi la biso ngba yeba penda est-ce que oza penda musicien ya solo, toza musicien ya kombo. Moi loko. Soyo eteli suka suka mai ekotanga. Je t'aime oyo ekomi na mbebo esengaka fo ebima. Jean-C Mineur na kati nzambe na boyi kobuka lokuta na sali tubela na miso ya bato na lebeli yo ebake Mineur akufaka yo eloko yo babatelaka yango pe balengelaka bolingo ya ngana na dia mukoko na bondelaka nzete oyo yoko mata yango pe yoko kita moto oyo yoko linga yo na konyokola kayo Merci, j'espère que vous comprenez que tu y a mine musicien na kata plateau na biso donc tozo beta mo masolo ebelebele Mineur to kota na mo makambongo. Et tant qu'artiste musicien bano bozo bimasika balobi boza suna respecter verbe ya na bino ce que le lobeti mo nzembo moko yebani bokomi ko manquer ba ya na bino et tant qu'artiste nino kokolo bana ba artiste. Bobby ata il zaradage respect zara réciproque. Bible écoute zolo banabiso la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Ce qui mukolo au manqué l'équité, comment les qui ont manqué? Ngolo banine par là. Kassit. Et ngolo ba yo ceux qui ont manqué ngate, ngape na ont manqué oté. Mais ceux qui ont déconné ba mo likolo nanga, ngape na ko déborder. Pour nga disons na vivre rande muto vivre nanga. So pesinga respect na on peut so respect koleka oyo pesinga. C'est que bino nyonso bomo landa la bino hérité. Non hérité mtalobango hérité le bien pesa ka respect na muto azo pesa so ko manquer ya ko. Ye a ko manquer o koleka ko oyo zo manquer. Ngai ezande nga na vivre laka. Donc nga so respecter nga pe na respecter na lo lenge nga vivre là. Donc ce qui peut manquer nga respect au mona nga très impoli mais na zaka respect nga mona miyebi. Mais so manquer nga pe na manquer yo de là. Pour nga na déconner na panza. Et alors wa fait na biso to benga na orchestre. Dina nongo so benga na orchestre ti siko na zo bana. To benga na orchestre Bobby Ronaldinho. To benga ni. Pourquoi l'orchestre Bobby Ronaldinho? To benga ni ko? Pourquoi? Pour faire koki ba marambuti. Premier tour à Kima Bisorabe. Coin. To surtout ka ve pansone. Ah, ngala lela na télévision ça tester. Na bivie baseli so tester. Ah, nde okumisa ke wera vie na yo. Mais basali so tester. Ok, papa, olembi 12. Tant on moni ke 12 ekoti trop, ozongi oya osenga biso ba pardon. Bino ba musicien na ye. Bobby Ronaldinho sengi bino ba pardon. Que Dieu m'attend. Azana aota la émission oyo. Aota la émission oyo, bobenga ebo yambe na plateau. Bo biseke Mineur aleka aota langa. Asenga biso ba pardon. Toya to épauler to tie moi poids
na cadre abeta moi album na ye tozaki nango déjà ebima tobeti générique moi kitoko o bayaya bato babwaki mais si bitima kaka boye tosutuka susu vie mbangu pa vie quadre olongwe wenge oke quartier latin eloko ezolekela kaka ti sikoyo yango wana nayebi te vie bapesi eloko mo boye azobenga ngo ballon d'or azokumisa ballon d'or sûr que pendant que Quadra Koraman papa donc apesi yango pende ya solo to eza nango kaka nalobi ya grand journaliste Adida Lumumba car wana jour obenga une émission aya nango émission vous comprenez akumisa ye soka ye émission tuna yo wapi ballon d'or aya na car wana émission omonango donc c'est que maramba donc c'est que maramba papi prince aloba ki maramba solo ba car ebele ba pesa ba mission eza ya bango te mais ça lukutat tant ba pesi au car to mona ko so émission mo boye na car place mo pe poto kutana rat na ba retrouvaille mo boye po na car po nga na car te nga tambula na moto moi taxi na mito po ezate mais na ebike kalate JP Diamantino da alobaki mabanga ya talo alobaki déjà te petit na nga zala calme kalate ekota zo comprendre yebisa bonso baye na bémission na ba ya rapide na bakar nga papa Dudu ke badala ke masolo kalate bomo na makamu. Est-ce que Bobby Ronaldinho to kenena no mineur nera ke pa ya Quadra Koraman est-ce que Kofia Kopé c'est chance ya lo yembo chance ani parce qu'il y a quelqu'un qui a sali test batunyo so ba c'est plein quand le même jour a sali test moi j'étais là tant à quelqu'un quand le même jour a bebani na ba mission Quadra Koraman ngesa la bitumba fa copine ye copine ye ngwana ya beba na kaka yo kasi vie na biso pita atanda kende wenge na pire boule ndenga na zongsi indusa est-ce que vie pena olukani puya gangaka ayembina papa wemba ayembina king kestere menea okeli susu e pansone yo kasi pansone pena umonita la babobi bakiteti obazana nango na ki Victoria bobeza muta ko ke papa ba wera te pa ba quadrate o nyoso bazana na logique des choses ba petit na yo ba yemba wana yaza su mutu ta ko ke yemba na orchestre bato na ye comprendre son na délivrer bien vie azoluka poto miniature non baba aluka poto ndé azoluka poto na ye déjà da par na kolo ba ki aza joka refoulé pardon aza déjà muto ba refoulé po atambeli na ndenga mikili yango bazongisa ekini eloko ni sala ba refoulé mais quand on yebisa la vérité na te vie vérité wana esekisanga mabe via oyinanga mais ko yinanga te zaka vérité ye ndakimi bina sundoli bina bomba vina bino kana c'est zaka vérité mais ngande abo na porter plainte. Ah bon? Na porter plainte ndazaona deux fois na porter plainte soit zoé batenga pe na ba relation tant monsieur aganga pas en relation mais ngape na ba relation via ngabe ta concert na mikili concert wana siko yo biga d'estre tira poto donc avo beta concert faut sola na ba kati siko yo yekamba moko za na poto okumisela biso petit nga neva na poto nga neva na poto okomola kisabiso ka ba mikanda mo boye pola déjà ya kala despira omola kisabiso komona ba mikanda na nga na poto kala te na ozonga mais zonga kasi te vie na ba kemba sakini po vienda zana to kembine veto fane na banjili na ba 11 na se kote ba yanke bala rebele na ndambo ba kuluna na kuna ne ba kuluna nde zomban vie comment pas vivre faut benga tina tamo boye vie to beta prise vie to kenda boye ka ande to fanda ra moral ya bi petit we bigende za photo bete lo mo boye la rebima vous te vie nini abi photo sa ke lo mo lo ba botenga bakasenga ba nini botenga ba band na pango te ingénieur bazwa pena vie to tsa vie ba band na mituna ba maboko ba nini pa to kangi ba photo to bwaki atindeli bato na ba WhatsApp atina ba stati yebika bato na ba poto ba mo bando benga mamo shaba ebandi oya not elisa yot nyoso wana nini po vie mbao yango na yako comprendre que via kokia sous moto wana tale mbangu mezome
donc amona ikaza na eloko te mo garder bino ezate olia lo bana bino ke bana mai na moni ke simba te to bomana biso orchestre mais ya sunoli bino akimi na orchestre tikine ba musicien soko soka lobaki na ye to musunga pe na ngana pese mutu mo bwe pa ngaba de chela ponda zana ngane ngaye bi ngai ngane to ndo beta bina ba kati mo bwe to musuba mise musuba ebite uzo mo pa ti vie azoluka mutaka ngenzoto oh voilà malédiction te à King Kester te vous tant musunga na oyeba ndeni tant muzo eza ba malédiction ya King Kester po bango pe kitete le gars mingi yango mun mo bwe pe bango me rosundu yango mun pe na wenge ba benga naye lelo ba propos comme koloba peut-être tant sous bazana Luanda comme loba n'importe quoi pour na weranson lelo azo misa ba bêtise c'est là akoloba ba mabete pour na wera ka ye wana azaki pa na biso wana vie na nga lelo po comme pembe na quadra yango wana ko moloba yo pozo zaka pembe na kofi ofinga ka wera surtout so ye mo po vienda zana po considérer yo c'est que yende fois bela so ya belne yo te ndeti vie na quartier la to yemba nini pokuna to ebisindi apa sindi nani moi mukie o nani tipo na ebate so alongwa pe to alongwa te na za auto kotanika baba beda ba longwa ba fali ba kenda omba auto kota omba mtayoka omba ka sudo orchestre vie sindi yemo kaka sku Ronaldinho okoyemba nini vie ku yemo ko maso ayembe lo mo ko sa succès na pasi siko yo nini ngo koyemba oyo batu bakoyoka. Merci, j'espère qu'on a beaucoup trop de musiciens. Il y a Bobby Ronaldinho. Donc, en fait, ils ont passé dans la mission à Congo. Comment que vous allez l'orchestre, au ticket orchestre, ok, vous allez la test ailleurs, ok, pas où va recruter. Tout le bosso qui est en ballon, ok, vous allez la mission, pardon, vous bandeli, vous bandez qu'on répéter, ok, je suis un musicien. Tu sais combien vous avez semé dans la vie à Banabat? Parce que les artistes ils ont donné il a botama habité peut-être dans Nzela Nchiki Simba tena qui nous kavi dans la musique à quel pas ya Bobby Ronaldinho famille n'est pas en train d'étaler la caille mais yo sundoli aussi minzela ok oyebi que combien de malédictions ozo porter na katanzoto na yo Bobby Ronaldinho nazo pesa au conseil yeba eloko zo sala mon frère donc tellement que pas kofi sala tout au benga ba mission na yo au vanta bango sola na bango ce qui peut lelo ba comme funda yo ndeti ngai na ebisa ke bu pour ndeti ngai orchestre kofi pour nga moko nga na woke na orchestre mais na ndenge mambo musique comment okendela yesinga na souté ba vie wana zo pas na cadre yesinga na souté ba vie wana pour ba grand ba pena ba grand batamine basali ya mingi na bambo mais na ndenge indusa musique mo ba jeune leader nani mutu na biso inosbi iyo sa mamna eti mamna epezo pezo epate po anite yo Ronaldinho ngoza penze monomo bwe meno tina on libaya peno bigete na opesa magamba minga la monela tala de clip ne mo bo sala ka boya banzembo boye ekenda ayimba nzembo bien awa nazoa pona lingaka yo awa nazoa pona bolingo ya juin ngai na beleli sika oza oyoka ngai motema na ngai ezokimbeli pota ya motema na yo yebe pa oza nzela nzembo ekenda ti lelo ebanaka te regardons na téléphone maintenant tozo continuera toujours na mineur tozo côté sous na moi li solo j'espère que olandara moi ba chaîne en internet et comme il a moi buzo ba trop les longs na opesa ba vient na biso de la forêt ba jibem pia na baza ba école na biso maintenant lelo ba le binango Fabregas ba chronifoite ba komi ebele au monde aza chronifoite moko ya un tel mutu moko boye ayepo akitisa école na biso ndeti mutu lokola de la forêt joa lokola muto lokola o ba benga kaina ni Robino Mondibo ba propos na o azolo bakana ba émission par rapport
il y a de la forêt na ferré na maison mère étant qu'artiste et ça la bino ndengeni ba Robino Mundibu baza ba ene na biso na mambandule nde structure ekendela pour nga na clair mais aza enfant maudit. Comment ça? Yo comment ndako bimela yeah Robino suko finga papa pona fali il fallait m'tasali ende po azali za we ransonité tozolanda ba propos na abimeli na maison mère mais fallait nde m'tasali po le comme na Nairobi. Est-ce que ayemba na album fali bolingo eza poison mortel ayemba na album nzembo nani na orchestre nani ba Robino ba ben gra yango Monique mo ba kenda appel liboso mingi ezate zo mo point ndeti rumba nini ya Robino oyo yebi Kulumba na ebika Kulumba wana ki DJ. Vous comprenez? Wana ki DJ. OK pas ben ingénieur na studio ba sel au moins 100 oyemba moko. Kulumba parce on a peu presque on les a été. O ils a été ndeti baba banzembo ba twende dende. Ya ba somo ya ba. Tuyuka ngode voilà. Yo rumba nini opena Robino beta. Webi menake o rumba. La maison mena na yoka ka vocal. Ba rumba beritier. Ndeto ka mo ba rumba ba maestro. Toyoka utu bina filé. Si ndeti nga Robino pena a très impoli. Aza pena très impoli. Na tele émission mona ba propos azo lo ba pona sele yo. Yete. Robino azano eloko te. Robino ndazana so azana poso bagari fois ya pepa na biso. Vous comprenez? Ba sele yo te. Ba yansone. Ba tsolo pena na Robino. Boma eboya na ye. Na roboma ye pena obika. Yo obika. Ntasala vocal e bana bon mukili mobimba na. Mona basi batsa ba planta kabelo oyanga kangisi na yesuki ya maboko model ne couleur no cherobi mela wapi mama Robino koemba boy. Bino oyo kulumba he wana de to betele maboko mais chant atikela bakolo chant vous comprenez ala n'avait fallu des aigles vous comprenez soit la ndi fallait akufa beta c'est tobi ke yene mutako banana stade wana va fallait matato yebate parce que Robino azana posa comme pas fallait to ndenge te ye kala tenda zana okoma na orchestre fallait akone Bobino ndenga salika bino yo sanika ndiro baya yana yango na isa mo baza de maele baza après zongo pa baza après pour pampa mbamo maele bokaza ba fabrika seza nango ba bina Philippe bazali héritier pas zali azo yambani ba musicien baza maele pour Robino nazana kalata zo comme na orchestre fali yo petokende pourquoi ça ta teste pas hérité parce que tu se ko porter ka leader na bino plainte ndengene bo sutuka nga maram nga bat bo sutuka na minute o nena na vie na nga JP Diamantino mabanga ya talo mutabomba ekiri mabanga ya talo ala producteur avait namso Félix Oazé quoi. Non ça attends moi le moi hérité pour te sentir penda quelque chose à penda moi idole quoi. Hérité na lingage mingi po alobara bien a finga raté quoi bandeli sous classe ça examen d'état. Et loko wana pena édifier nga makasi. Et belé bo sala ngoti. Atali mbongo na été atali kigoga na été mais lelo yo atali habité fona za na déjà atali ngote mais azonginchi Rachel Futa amune boya salite netika kalititi nakati osea mbonge kome mango hata bape kisinga na landa mama na Jason asololaka ki ah ouais j'espère que boyoki bo sentir pendant que tanga di dawa yamba mission c'est quoi yamba mission ndenga solo donc là je salue maman Pépé depuis Paris ba gros bisous na yo maman pourquoi pas balobi hein
Costa Mayas depuis Turquie, donc Bambote Nayo. Mbote, bonjour, Balobina, Hervé Luzolo, donc je te salue, gros bisous. Pourquoi Balobi, Landrine, Moseka, moi ça pembe, leader à solo, leader à Moufoube, donc boy, Otali, moi solobi, merci Seigneur pour t'indirer ma sœur. Donc, merci à vous, pourquoi pas Balobi. Nadia GB, donc je te salue, donc place aux alliés. Tous continuer toujours, tout comme nous vers la fin, mineur. Faut éviter ça, place tout ça, les messieurs à parler nanga. Parce que na quitté na terrain, parce que le lobby qui est bino ba mission pour qui négocie ba test bon na l'autre côté tout yen na quitté n'est pas na yo na palais pour tout y basi ozo vivre na. OK na ba flat stay. Et ça flat stay qui ba bomba go pa mutu mo. Alors que ça pena ke palais nanga. Onda kuna ngata na ponne na abona pe ya palais. Apena to na matete oni Britannie. Donc na bona ngana mona changu. Longwe no ka njilo ino ka mbala mo côté ya. Non apena mona changu ngai pena changu nde mabele ma me pena place pena ye ya la rapena e masolo. Au footela quand même tous nazo footela. Ngana ba la hotel ora berité ba palais. Comme voilà nani oyo Robino alatia batu le pango ya lemba somba nzoka nde ba kolo na ba yaka ba somba na ipen soki na mbinza aluaka na ye mikolo na moni otambola na mo ba range moko boye range wana ye to fali mutapesa tambola otisko zo yebala te to omoni miziko eza mambo ebele miziko yo eza mambo ebele na misemo ya miziki eza nzela molai ka ye moko ye mo mutayimba bungu miziki ezanzela molai skonzela molai wana to defaka to luaka to salaka o nyoso basalaka ndeti nga na yebi de mambo ndulu yo zongo pa mutu ndeti nga pena mutu o asali nga na comprendre pe moi mingi pena na mambo eza vie wana Ronaldinho zongo pa malgré kimine biso malgré na porter pe plainte. Mais ye pena la amoni singa pena baba o eza ba défaut o eza mutako sala te o eza mutako sala wana bobi Ronaldinho to defara fort o mona ka mutazo rouler na car mo boye bité ta musu prêtre mo boye psa ki petit rouler non mikolo ta siko ba condition mais ko t'acheter pour ceux qui baby ka ta mo muke petit problème. Omona atende batambula na bakara batambula na ya obanga. Yego de amour omona ne ba ba rasu ba meli. Po na tala ki range wana ndeti atamusa ngotena ndi aza mpanzi chauffeur mta kumba. Yiba kumba eza condition. Ba pese me ba biote mta kumba. Omona ate bina filer alamukela ba borne na tongo pesa ba bisu. Eza toyepo eza ko ba pena mo mutu mo boate kana ba mituka OK yelanga mo 4K moko wana sala est-ce que ça ya bon vraiment kasi yo sakana te ponga pene na bwena ko banduzwa car mobu ponga pena na ba vie batekana ba sendwe ngabe na kozwa car mobu pena mo rouler na ngombe mo miner pe mikolo ba nini atondi me ngati sikonga na roboya risque wana pona woke na bondi mais ce total bien est-ce que o eza ya bina filale ye to eza la ba jona ba sala te bina fila ko mamtambongo bina file wana ba bona bina file ko mamtala quand même au boy on peut confier à PC moi nani Blanchard au mon vient Blanchard Moussaka a PC mutu ka blaka nani na bobi on a ba jumo bilo mo ba otamula tamula ko ngala mitu na ba mission bazala ki on a bazue le côté ba on bazunde makambo nazo boya makambo na bisi benga bona be mission ba yana bakar wana à part émission na yo ba place to kutanaka ba yaka nango pa oye pena boto moni ballon d'or oui pina boye pe to moni pe Mosaka zompa to moni pe bakara ngo etelemi mwana pe ngape na ina moto na ngape na telemi tela tutika ba vanti bana pusala na bona bona soki zaki ke ba filmaka na ngena filmer misi mo boye pe na il faut le barabu bi Ronaldinho azali makolo na ma crevette lo baka veri na mona ke makolo siko nga mona mituni na bikarango ezawa o mona te siko ya maloba na ngena belele wapi ballon d'or poka karile ke mbango
Nanga pena na belele wapi balono po vers aroma ofanda awa. Ouais. Monika na debonoma. Aroma ofanda ka pembe na debonoma. Na place afanda awa ni hotel. Ah bon? Zo mon hôtel ba futa ba 5000. Donc on fait moi chambre, moi ça ina pourquoi? Hôtel hôtel ba futa ba $20, ba $30, ba 50. Yé o ba futa ba 5000. Voilà Bobby on a. Yé pe so ko ya pe so négocier tellement ofanda bukiti le mwanda. On futa ba 3000. Ba 3000 pe ba 3000 pe apesi ba kiti le mwanda. Zo comprendre. Vio ngana yebiango. Merci Mineur, j'espère que vous avez comme on a souka peut-être on a question à poser on a posé moi quelques dédicaces dans des annoncés dans article au micro au sala ba dédicace na yo au sala biso mwanzembo moko no sakraka na micro au sala biso mo penze momo ya mo mukio ba lobi ya Congo Winner télévision yo yebi kaka toza bongo ba lobi ye moko le boss saraka bondi moi ça les kingolo na mwindo donc ba mbote na yo pourquoi pas à mes enfants que j'aime beaucoup ba lobi famille mbala bino nyoso ba gros bisous na bino pourquoi pas Samantha et Doxy ba mbote na bino pourquoi pas Rifaldi Lumumba donc ceux qui n'a bossani c'est qui na sa ilisumba lobi ye moko le grand Mayas donc bambote na yo pourquoi pas balobi Hervé Lozolo sans oublier Maman Pépé de Paris donc Maman Pépé de Paris sentir l'homme à la taille est toujours en forme tozali to défendre kaka tozo défendre toujours to défendre biso tozala biso ba chronique tité quoi o ezate question qu'un faux ezate leki obandi ko finga ba artiste papa jour ko zanga OK par artiste bo boy ko yamba ose ko suka analyse nini ko sala bambo mi balé basangisi banzoto to nini yo moko koyeba kaka là je salue Ercel Nim depuis France pourquoi pas balobi Priska Kemmaninel Kemma donc ba gros bisous na bino à ma grande sœur propre que j'aime beaucoup balobi Edwige Lotis donc ba gros bisous na bino ce qui peut na bosani kombo na ko petanga te pe kotongisa te parce que ça hein nditka Lumumba l'homme à la taille et salobi yo le lendo et le fond yo le fond et le long de tous les batena na leki ngana mino to kutani après na émission ikoya pese oyebite kasi yo ininga mwana mama soki petelwa kataka makusali toi Jésus présent kasi na tournanga Jésus akenda soki Lazare c'est quoi kapwazala ka camarade ya Jésus kasi yanga ba camarade nyonso tuba no l'air nanya ko sekuisanga soki lelo yo bominga ajouter ngo chérie papa ima esuki marosa koyeba te bolingo esangani na rivière bakoselinga makambo nazali déserteur a bolingo ebembe pona kalilita te na poni yanga lilita tika kaka na ndima likambo nasali te pona lingi yo venanga Brice Boaka sa top 5 de prix Panama JP Diamantino mabanga ya talo JP Diamantino mabanga ya talo ya mère Afo Diamantino moi na bino yeyo soda na bino yeyo azobundela toujours ekiri mabanga azobundela toujours bendele koyate maître Jodrick Zulu l'arbre de la sagesse maître Jodrick Zulu ya mama chouchou na timba Landrine Moseka en couleur moi ça pembe ya boeba zuwa puis moi si nzambe leader respect venangai Brice Boaka sa top 5 na pesi bambote na Nisha Bassa na Paris venanga Toubi Basilwa Eric Bassa Béton bino nyonso na Paris wana na pesi bino bambote ndezalaka soda na bino yo yazobundela ekolo soza mposa contacter star plus 243 82 76 92 478 plus 243 82 76 92 478 na robo sanote so na bosa ni nzamba osilika peza lisumu Peter Mandulu prêtre donc yonde mutozo simba ngana kin pona zala na lataka bien na piyaka pala kitoko boye Peter Mandulu prêtre biso nyonso tokolanda Congo Winner biso nyonso tokolanda Congo Winner TV eza moko
na internet yeza moko Belgique, Londres, États-Unis, Paris, biso nyonso tokolanda Congo winere tokolanda Allez Niat. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.